oyo na loi na biso oyo barème ya paiement ya ba honoraire ya ba avocat soko tali na article 9 okomona ba modalité surtout un appel premier degré deuxième degré tina cassation de premier degré dossier liboso ba ko futa yo na premier degré c'est de $1000 à 500 à $5000 ce qui donc un appel de $5000 à $10,000 ce qui donc un appel donc na cassation c'est de 5000 de 3000 ou $5000 ti na $15,000 mais ah ba même biso na ba 100,000 et puis signer na tout la casse procédure est-ce que c'est lui qui va donner comprendre que non place avec kawana ce sont les avocats wana ne ba il faut pas que nous fanda kuna fait ka malibanda chambre avec kawana il faut la loger na ba juge na ba avocat oh ba sambisa ki fait ka bango de fait ba kota kuna fait ka malibanda ils sont été corrompus ba pose ba pèse bango $100,000 par chacun pour nini avocat va foutre avocat moko $100,000 et puis mbongo bimi na procédure d'urgence est-ce que c'est urgence le lobo comme lo baso basi sa bandako mais bandako bolobi Vital Kamerhe ibi mbongo na Jamal bandako ni boyimbo sinis complice na nini soka za complice il fallait soka za complice il fallait vérité nini yo za nango soka za na vérité pour ça biso to répondre ngo soka za na vérité il fallait dans la boloko bas là-bas conforté mais yo lobi il est volatilisé c'est quoi vérité de koyeba onde elle est volatilisée aurait dit ba biloko na ba conditionné to za ba précision te donc to zo mona ke loko ezate biso to yebi ke maman na biso azana problème te atikala ko za la paix membre 100 jours te atikala ko za la paix agir à l'état te atikala ko travailler na entreprise moko à l'état te donc maman l'état taliété Mbote ndeko des données. Lelo toyeko kutayo a on interfédéral d'enseignement ya INC. Tomoni teni olati oyo chapelet oko ebisa biso position ozanango elimi ko symboliser Bendali. Merci beaucoup pour na osepeli koya na interfédération INC de Kinshasa. INC ezali parti monene ya mboka na biso. Vital Kamerhe c'est une icône. Partout il passe, il laisse des traces et des bonnes traces. Hein. Lelo, ce que mon teni oyo comme on pièce contre pièce. Oto sengi na ba camériste banso balata yango. Pona ko lakisa na mokili mobimba ete Vital Kamerhe pièce contre pièce mais là a été condamné injustement par des soupçons, par des jalousies, par des suppositions et par des corruptions. Alors, Tolobi, Vital Kamerhe bisika yon soazali, batu fo wano kanisaye, na thèse na ye, ya pièce contre pièce. Tokotika thèse ya contre pièce, mugolo oyo bako lakisa biso ba pièce contraire. Parce que na procès pénal, soit que pièce ezate, et loko pièce ezate. To comprendre complot na makambo nyonso oyo basalaki e bando bima na mpwasa yango Tolobi, tokozala na teni à tout moment. Na tenir pièce contre pièce pour symboliser l'innocence avec et puis condamnation injuste ou injustement yango dozo senga libération sans condition pièce contre pièce yango ndezali mode ya sika pona ba camériste banso wana ezali conception na yo mwana mboka de justice ya mboka na biso eza quand même indépendant que dosala mosala nango ozali moi congolais oko penser nyonso oko penser mais 60 ans avant tokota mambo ya Vital Kamerhe mboka na biso tofete bongo 60 ans d'indépendance lecture nini osala par rapport ya 60e anniversaire est-ce que Congo est avancé et reculé tokoni bongo Congo esala makambo ebele ngai na kolinga ko commenter mingi te nazali ko se rallier
na communiqué ya président na biso Vital Kamerhe mutu azana posa à comprendre to ayebesika Congo ezali to esike sokende naza ko recommander atanga communiqué à 30 juin oyo mwana mboka l'honorable Vital Kamerhe l'honorable Lemie Zeli oyo akomela ki peuple congolais soko sa dango posa nalo nazali koyebisa yo boyo to sali na posa ko sa ba commentaire te ebele parce que tu comprendre que bato ebele bazo comprendre na sima docteur Vital Kamerhe alobaki tient au contrôle de tout alors biso peut-être ko sarelien eloko wana botanga communiquer à mwana mboka Vital Kamerhe o asala ngo posa to kotindele yango atanga ngo comprendre vision na biso pe nini tozali ko penser pour na 30 ans ya mboka na biso et puis tout kende wapi tout a été déjà 60 ans tout kende wapi tout a été déjà dit dans les communiqués ya mwana mboka Vital Kamerhe l'honorable Lemie Zeli de la République. Élévation ya Kassafou premier président ya RDC comme héros national et aux patriotes congolais aux en a parti pité appréciation dans les années. Ngana sala déjà na parti pris. C'est que j'ai dit non. L'INC à l'INC il y a des Congolais. À l'INC il y a des Congolais, il y a des peuples congolais. C'est un parti nationaliste. Ah, j'attends que non quand je parle non. C'est que nous disons aussi c'est vrai. Ouais. Alors décision ya kopesa mwana mboka kokomisa mwana mboka le premier président mboka na biso président de la République mwana mboka Joseph Kasavubu kokomisa héros national c'est une décision qui émane de haut et outi likolo biso et pas la biso to la ba légaliste ba procédurier et pas la biso ba impoli ba la kate c'est là c'est na kobimisa nga na INC parce que moi je mourrai à l'INC si l'INC kufi nga pe na kufi. Parce qu'en dehors de l'INC, je ne ferai pas la politique. Je ne veux pas que... Yango na lo baboyo. Nazo yebisa yo que nazo répondre le rôle là. Congolais. Ko détacher ngai te. Ngai moko na ba réponse na ngane na ko banda ko mi détacher. Ah. Comme olingi na répondre être congolais, je ne suis pas d'une autre nationalité, je suis congolais. Le président de la République a décidé, on s'incline à la décision du président de la République. Mais nous avons apprécié, c'est fini. On s'incline à la décision du président, on fait quoi? On s'apprécie, non, nous sommes contre. Mais on s'incline, nous sommes d'accord avec ce qui a été dit par le président de la République. Réseaux sociaux 200 millions pour avocats et la République pour la procès à 100 jours. Omoni biso tozali bato ya mibeko tozalaka na barème oyo na loi na biso oyo barème ya paiement ya ba honoraire ya ba avocat soko tali na article 9 okomona ba modalité surtout na appel premier degré deuxième degré tina cassation de premier degré dossier liboso ba kofuta yo na premier degré c'est de $1000 à 500 à $5000. Ce qui donc il y a un appel de $5000 à $10 000. Ce qui donc un appel de la cassation c'est de 5000, de 3000 ou $5000 qui na $15000. Mais on va même biso na ba 5000. Et puis procédure, est-ce que c'est lui qui va donner? Yango to kotuna. Est-ce que le ministre a budget? Est-ce qu'il y avait urgence pour Mbongo Anebima Bongo et puis avant même faire audience? Yango on comprendre que non, l'INSA loba qui doit continuer au loba. Le dossier de VK c'est un dossier politique. C'était un complot politique pour avoir règlement des comptes. Vous avez accepté de condamner quelqu'un à cause de vos soupçons. À cause de vos suppositions, na jugement, vous avez des suppositions. Les loyaux, vous comprenez que non, place à VK, ce sont les avocats, il faut pas que nous fassions VK Malibanda. Chambre à VK, il faut la loger, n'a pas juge, n'a pas avocat, oh, bah, ça me fait que VK, bah, on ne fait pas qu'on a VK Malibanda. Ils ont été corrompus. Bah, pose, bah, pèse $100,000 par chacun. Pour la nine. C'est quelle base? Est-ce qu'on aurait fixé un barème, il y a un avocat parce qu'ils sont avocats? Tu es habité. Alors, le loyo, est-ce que le ministre de la Justice n'est pas foutu en bon? Et à comment il y a procédure d'urgence? Dans le moment où il y a urgence, dans le moment où il y a urgence,
na moment oyo ya kofuta bango nde urgence ezalaki. Ozo comprendre ce que tu as dit. Dieu est au contrôle de tout. Là, c'est le docteur Vital Kamerhe qui le dit. Dieu est au contrôle de tout. Au fur et à mesure, toujours la vérité et so bima malembe. Si tu as dit, toujours kende. Ba élément c'est que zali, ba élément bandi ko ya ebele, to ko senga na juge y appelle. Aye ba moyen ya koloba droit. Et tant ko koloba droit, Vital Kamerhe azali banda. Parce que ba kondana mutu na ba soupçonné. Ko bino ba avocat ya Vital Kamerhe to ba membre ya INC par rapport à biloko nyonso. Et le connu de la suite pour attaquer le logo. Ah, on a la ça ba suite té. Na copé ça suite na micro té. Dieu est au contrôle de tout. Vital Kamerhe Alobaki, le président national, lorsque les hommes s'écartent à la justice, mais la justice de Dieu va nous dire quelque chose. La justice de Dieu comme Loba. Il y a un flou qui plane si vous avez est-ce que il faut tout on a sacrifié Vital Kamerhe pour des intérêts politiques. Ni magistrat topé justice na biso mais kasi ezali œuvre ya tunda ya kasi de ministère ya justice ministre de justice VPM yende mutu aza l'auteur ya réussite ya état de droit et arrestation ya mwana mboka Vital Kamerhe pour confirmer thèse ya Vital Kamerhe na INC communiquer na biso to sala qui a direction politique que non c'est un complot politique acharnement pour confirmer ngo. À l'INC, nous ne sommes pas des prophètes, mais nous disons des choses et que biloko wane ya okangabata après. Bon dit mais la bisota. Tolobaka yango. Toujours continuer koloba yango. Président na biso Vital Kamerhe alobi. Ici, nous sommes venus pièce contre pièce. Avocat de la République alobi, vous n'allez pas nous échapper. Il y avait un complot. Vital Kamerhe alobi, j'ai déjà compris qu'il y a des gens qui se sont réunis quelque part pour bouffer du Kamerhe. Je suis un homme d'État. J'accepte ce qui va arriver. Vous comprenez? La vérité, c'est que si tu comme août, la vérité, c'est belé. Bon, je suis de la vérité. Procès à Vital Kamerhe, thèse INC, c'est un procès politique. C'est un complot politique pour écarter mon amour à Vital Kamerhe. Après, on a parce que belé, nous avons poussé Bangoba Loba, Biloko Bana, Osana Moulili, Nabissance à Vital Kamerhe, Toliaye. Tobomaye to sala eboy mais nzamba za na contrôle makambo nyonso bouti koloba otangi bato wana za na posa otanga bakomba bato te bato ba yoka y communiquer bato ba confirmer pe que non c'est un procès politique toujours continuer juridique wana eta moko za wana te parce que bomona ki pièce te lelo e bato bazo tuna ngai à tout moment Vital Kamerhe ayibi misolo combien bato kutu balobi nous sommes prêts à rembourser la somme que Vital Kamerhe a fait détourner si on nous donnait les montants. Ah, ba camériste, ba lobby biso, ba camériste, to sali prêt. Ya ko zwani sambongo nyo so Vital Kamerhe azwa ki so ba pesa biso montant. Pourquoi pesa biso montant Vital Kamerhe a détourné? Apparemment il y a eu 48 millions. Le jugement rendu. Même bongo bimaki 57 millions. Bozo lobela 48 millions wapi? Il y a 57 millions. 59 millions c'est le musala, 48 millions évaluation na na sala ngo. Portée disparu na na sala évaluation na. Ba technicien to ebimika apona ko bim. Pona yebi que ba ministère public to ba avocat ba ça ba expert à la matière té. Est-ce que vous avez expert à la matière pour ça bien que donc coup ya biloko nyonso to bon biloko ngo na nesate. Bino bolobi biloko esombami. Vous voyez les contradictions. Biloko esate, biloko esombama te contre esate mais bolobi na 57 millions, musale salami kaka ya 9 millions. Le reste c'est pour détourner. Évaluation na bosala ondeni. Ça que banda kukaka o ezana kanchach. Et sur 7 millions ou bien 9 millions. Mais si on est allé dans Mwenadit, et sur combien? Bah, on est allé à l'Obito, on est allé à Matadi, et sur combien? Pour ça, l'évaluation est pour combien de bon côté? Non, ça, non. Vous avez ma belle ça, madame. Tu as avancé, maître, tu as avancé, aussi, tu as la mobile, tu as continué à boyer. Il n'y a pas avocat avec si vous avez appel, tu as côté, vous avez l'appel, et suite à ça, tu as suite au appel, tu as suite au déposé qui appelle, c'est là-bas fixé date et audience. Yangonde tokende kuna toko senga na juge y appelle aloba droit parce que juge ya liboso alobi droité aloba droit soka alobi droit Vital Kamerhe za libanda parce que Vital Kamerhe atikala ko simba misolo te
atikala ko signer contrat te parce que to dikala ko mona ngote ba prometaka biso ba pièce 4000 pièces 2000 pièces to tikala ko mona ta pièce moko te na ebite soki yo mona ta pièce yo bo de moko yango yo Vital Kamerhe akotisa kambo to tikala mona ngote to tikala ko mona ta te ah te na ebisi yo ozali na ba élément ebele oyo eza koya toyebisaka bino que Vital Kamerhe c'est un bon monsieur et bango balobaki na audience libo bango balobaki na premier degré non baza na 4000 pièces 2000 pièces to mona ta mon côté mais biso tolobaki toza awa te po tolakisa ba notation mais boîte pendant mona nte ah tozali na deuxième degré toza déjà wana toyebaki ke ekokoma wana mpasi ezalaki bon politique tososisa baélément te baélément ezali susu ebele kuna tobetaki pièce contre pièce la vérité la justice rime ensemble Dieu est au contrôle de tout awa tokei tozoya suna baélément mosusu nakopesa yango te soki audience ebandi nakobanda opesa yo baélément oyo ekopermettre yo comprendre que non Vital Kamerhe aza innocent aza wana te azala cobaye pour un laboratoire moko ya bato bana ko estimer que non c'est un état de droit pour ba se servir na combat Vital Kamerhe toujours ba non et non Vital Kamerhe ne mérite pas d'être là-bas parce que depuis qu'il est là depuis qu'il est né il n'a jamais fait la prison ah net le monde lobby que non le juge a été méchant contre Vital Kamerhe c'est dans les camps primaires comment on peut le condamner à la peine maximale non c'est pour des faits politiques il y a pas de money que dossier na biso quand même ezali politique au moins juge o asali dossier à sansu makambo etali nzela makambo so de muto de parce que tisikoyo tozo suite te tisikoyo so de muto tozo suite te tisikoyo 15 millions tozo suite te mais na makambo etali nzela au moins juge amoni que bato yo bazambala na bango liboso ya kozala liboso ya juge a condamné bango na 3 ans mais Vital Kamerhe depuis abotama sali prison injustement bazo condamné na peine maximale au moins méchanceté oyo ezali wana ou bien complicité oyo ezali na kati ya moto wana yango tolobi biso tozali na biso calme Vital Kamerhe alobi Dieu au contrôle de tout muke ba vérité ezobima ti bopesa biso ka raison bopesa Vital Kamerhe raison ka na sima. Merci beaucoup wana ko landa bongo maître Basile Poyo azali coordinateur ya INC tokoba maître Basile Poyo la semaine passée invitation ya Ami Dachati tout le monde a quitté mais c'est prévu que le lobby jeudi aux hommes interpellation toute invitation na boni yango biso tozoloba et ça acharnement yango matete comme ka pona bato yense mais à moment mi d'avant na la matete avant na la Gombe donc par cas Gombe biso to okende te donc INC mobimba famille Vital Kamerhe mobimba comme na matete c'est un acharnement donc procédure et que ça la sous respecter te poto kendeka na matete est-ce que tango okena matete kuna bakondo ko biso ndengo ye awa tozo libérer mo bana kasi yango tozo tuna bazo bengisa kuna po bana webse ke ndengo ya to libérer mo bana yo batika ko distraire peuple ça comprendre que non ezali acharnement politique boluka ki bo humilier bango bakende ko témoigner tango ba témoigner ki bozo ki nini na kati na programme à 100 jours est-ce que mais il y a salinine il y a salé le côté atikala ko sala pe membre à 100 jours té collaboratrice ne aurait tout dit non aujourd'hui le belango pe na conditionnel et ça confirmé té aurait dit quoi collaboratrice ça daga invité na parquet général bon azaba bi mikolo il s'est volatilisé par pour comment là il faut bon je ne travaille pas la justice pour comprendre ce que conclusion ezali acharnement conclusion ezali complot pour éliminer Vital Kamerhe non nzambe nda pesa collaboratrice pour na complice na nini so kaza complice il fallait so kaza complice il fallait justice à lobby vérité nyonso vérité nini yo sana ngote so kaza na vérité pesa biso to répondre ngo so kaza na vérité il fallait na boloko ba sala ba conforter mais yo lobby elle est volatilisée
C'est quoi la vérité de Goyeba Onde? Élève volatilisé aurait dit, bah, bilo qu'on a pas conditionné, tout ça, précision, donc, tout ça, mon agé, l'eau, vous êtes. Biso de Yébigué, maman n'a biso un problème, et à tout cas, vous allez membre à 100 jours, à tout cas, vous allez agir à l'état, à tout cas, vous travaillez dans une entreprise, à l'état, donc, ma l'été, tel y était. Alors, vous en avez la preuve? Vous en avez la preuve? Biso de Zabat. Tolobi boyo, tokoki koya awate, te banda koloba babiloko ya ba 50 notes techniques sans ba preuve. Ce qui tozala ba biso tozala ba pièce contre pièce. Ce qui bakolongo la PTS wana na mboka na biso boko tsela biso pe biloko msuye za la raté. Toko constater. Donc eko koma koya na justice, yo lobi ke na ibi yo mbongo bakangi ngai parce que o lobi. Non. Nous devons avoir des preuves. Il y a un moniteur qui a tenu pièce contre pièce. Ce qui est ça, il y a toujours qu'il y a un acharnement. Jusqu'à présent, l'INC ne se repose de rien compte tenu à tout ce qui se passe entre nous pouvons... famille et consorts. Nous allons nous plaindre à quoi? Parce que l'article là, l'argent à l'État. L'article là, l'entreprise à l'État. L'article là, la oh, et tel mambo, à tout cas, vous allez peine 100 jours. Beaucoup de ça, c'est un acharnement. Toujours, c'est un gababi, mais c'est la biso papier, je sais, faut 4. Par contre, injustement, c'est membre de l'INC. Comme vous en avez la preuve. Donc, l'EC qui est chef de l'État comme chef de l'État. Yo, son monnaie, c'est papier, quand tu as sali outrage contre le chef de l'État. Et pas la biso de l'INC, le président de la République, à ça, l'autorité morale et à cash. On lui doit beaucoup de respect et on lui protège. C'est notre président parce que Azagi Eli n'a tiqué au Yakash. C'est notre effort. Nous avons fait cet effort de Lala Libanda, de Tambola, de sa campagne et ça fait un abisso. Nous ne pouvons pas parler du mal du président. Vous ne défendez plus le pouvoir en place. Défendre, mais nous sommes au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Quelle communication? Moi, j'ai dit ici. Vous avez suivi la communication du membre du CACH? Vous avez suivi la déclaration des députés du CACH? Vous avez suivi la sortie? On m'a dit que vous avez le CACH. Vous avez la lision. Ce que vous avez dit, Maître Tony Mwabalobi, il a pris la parole au nom du CACH. Dans le Parlement, vous avez des députés, groupe parlementaire, vous avez le CACH, vous avez l'INC, IDPS. Lorsqu'il parle, vous voulez dissocier cash à IDPS. Non. Alors, vous n'avez pas suivi les députés de l'INC et vous n'avez pas suivi les députés du cash. Vous n'avez pas suivi les députés, le ministre du cash. Mais vous voulez encore quoi? C'est un combat des institutions. Il faut d'abord savoir dissocier des choses. Moi, je vais parler, ça va donner quoi? Rien. Mais lorsqu'un ministre du cash prend la parole, il parle. Il a l'institution, il vous donne le message. Lorsqu'un député... Non. Quelle base? Quelle base? Il y a des actes où il faut la base puisse poser. Et il y a des actes où il faut que les autorités posent. Les députés du cash, INC, IDPS, ils ont donné la position. Vous l'avez. Les députés, ils ont donné la position. Ils sont du cash. Cash, c'est INC, IDPS. Les ministres du cash, ils ont donné la position. Vous voulez encore quelle position? On ne fait pas du théâtre. C'est un combat des institutions. Nous avons compris. À l'intérieur des institutions, les gens parlent. Vous voulez encore quoi? L'INC est au pouvoir. C'est ça la communication. Nous sommes au pouvoir. Mais vous voulez faire des polémiques pour rien. Nous n'entrons pas dans ce débat-là. Bon, Maître Bazito Sinissa, le président de l'Assemblée nationale, Mme Mambunda, a brandi le LIPA. Il y a 200 fois comme 300 fois. Il y a 300 fois comme Moukié par rapport à l'IPA qui à l'époque où Obama a le pouvoir. C'est comme si Bao s'attaquait dans la cache. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Peut-être que mon Chadari n'a pas politique sur la zone pour dire LIPA ou est mati cher les lots. Est-ce que PPRD bazo ko la confiance il y a population pour la chaka na bandeko ya cash na président de la République topé
bazali kobundisa institution en place. Brandir Lipa, après, ça veut dire quoi? Bon, il y a Brandir. L'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale, là, c'est pour le peuple, non? Mais tant qu'on Brandir Lipa, après, quelle est la solution qu'il a donnée pour le peuple? Parce que lui, il est l'émanation du peuple. Mais il a donné quelle solution? Après avoir brandi le pain, il a fallu qu'il nous donne la solution. C'est ça. Quand on a présenté, Yacobi Misaba fait au souk ça on a dit là non. Allez avec ça jusqu'au bout. Vous savez brandir le pain, ça va, c'est bon. Maintenant, le pain c'est 200 francs, 300 francs. Quelle solution que vous nous donnez? Azali mo konzimuna na mbok. Toujours penser primaire à continuer dans dossier na on a sous ça on a sous après ça solution. Yo makasini ko pesa par rapport à crise sociale oyo population de kokate to daki na wenze ba mama ba tomboki ba bi kamila so makambo Félix. Non, il faut pas confondre les époques. Oh ngana yebi balobi ba déconfiner Gombe mais marché central ils allaient nous fermer pour que ba bongisa yango bazo luka bisika oyo ba kotinda ba mama. Alors, yo qui ne maman qui ne côté le moyen ma biloko ezanga tina ça a quelle importance? Est-ce que pour battre son ma biloko non il faut dans la wana grande sociale. Non mais na moni basali mais personne n'ignore que pas ces allés na mboka. Tout ça na coronavirus ces allés tout ça na belé ba biloko belé ça corona na marché central marché de la liberté marché central bazo bongisa bakanya ngote po ba sepelisa groupe moko boyote. Ndena na lobby hein. Banga ba bongisa ngo bien avant ndeni parce que c'est un problème ça so y contrat moko ndenge na yoke za contrat moko ya kala ba to balia de mbongo ba mona clair te ba lobby faut ba salango. Siko to ko suka ndeni. Soit to biso moko dolingi mboka ebonga, soit biso moko dolingi mboka ebonga te. C'est ça. Ba yok bazwa communiquer ba pesi bango pas ba officiel. Ba banda kolanda ba communiquer o ezo ute pas ba officiel. Batika kozala instrumentaliser pas bato. Ba landa ba communiquer o pas ba officiel. Communiquer officiel ezala ki porte-parole atanga ki yango ba déconfiner Gombe. Oko koluka mo esika moko bandi koteka. En attendant ba bongisa. Soki ba bongisi. Place na yo wana ko ya ozo yango. Ntako zwango azate okoya kozwa yango eko ma pe bien parce que Kinshasa ezali capitale non mais centre na biso ezala ka salité ba bongisela biso za mabe kaka biso nde to boyaka te basala te tako yokoma bien to komi esika bien to comprendre to ndima ba bongisela biso soki esili to kanga motema 2-3 mois to fani 3 mois na ndako 4 mois na ndako to kufite bateka bisika mususu basili so musala esili ba ko récupérer ba biloko na bango to chité ni population a retenu par rapport à dossier VK interpellation maman Vida dans quelques minutes. Dieu est au contrôle de tout, pièce contre pièce. Peuple congolais a retenu que nos Vital Kamerhe azali na boloko injustement ba condamné parce que soupçon toyo kakelo moko salama ki boyo jalousie et pas batumoko ba fandi na butu ba sangani balobi faut dolia Vital Kamerhe il faut do longola eto tchai plastel complot na bango ba sali yango mais ba complota yango mabe yango peuple à comprendre que na makambo nyonso salama Vital Kamerhe atikali ko simata infronté parce que balakisi biso te. Alors peuple a retenu que non tozo ki na appel tozo senga juge appel abimisela biso mwana mboka Vital Kamerhe na boloko aya ko sala musala na ye o ya mboka parce que atikala ko yiba te akoyiba pete soki mutu pas na preuve ya koyiba ayela biso yango soki mutu aza na preuve ya koyiba po ti lelo totikali komona ata pièce moko te ata moko totikali komona te procédure ezalaki mabe to comprendre que no baprocès banda kouta na FCC na cash na lamuka na peuple juge bandaki soki kolenga soki nde nini alobi biloko mosusu oyo ezalaka te yango tosengi juge ya appel a corriger jugement wana abimisa veka aya na ndako toza na posa na ye yango tolobi pièce contre pièce soki ba pièce ça va mais biso ba pièce yo bakisa na biso kaka avocat va foutre avocat moko $100,000 et puis mbongo ebimi na procédure d'urgence est-ce ça qui urgence lelo boko molo baso basisa bandako mais bandako bolobi Vital Kamerhe ayibi mbongo na Jamal bandako ni boyimbo silisa
pour contrat bo signer contrat sika contrat ezalaki te bandako mpe ezalaki te mbongo bayibaki bongi bosisa bandako bongi bosisa bandako na contrat nini bon mbongo bokosisela bandako ekouta wapi na misango Vital Kamerhe botika lokuta eza malamu te botika motema mabe eza malamu te botikela biso président na biso abima aya osala makambo mosusu oyo ezotala mboka. Vital Kamerhe c'est un pacificateur. Vital Kamerhe alinga mboka mingi botanga discours communiqué na ye na boloko oyo asali mpona le 30 juin bocomprendre grandeur ya mutu wana o homme d'état makambo azosala mpona mboka bocomprendre que non il aime ce pays olia amema biso na biloko wana topesi bato banso mbote bazala calme et puis bazala posé à l'aise toza wana pièce contre pièce.